La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Et moi, on a de Lingala News. Présenter mon thé, maman, avec beaucoup de respect, au côté pour balinga ni bamona yo. Wana to bandi na mama la bango, fais pas du bocha eh. Wana to bandi na mama la bango. Moi ça est Nicoloma. Moi c'est à la takato. Moi c'est à telle makalimoso la bantu. Wana to telle si mama je le vois la télé. Merci maman. Wana tokei na mama la bango sus. Na la belle que moi si alenda. Ah, na la belle que moi si alenda. Ah, wana tozomona mama la biso Véronique diabète. Oh,
honneur. Pour que c'est double honneur, maman. Double honneur, les aïeux, maman. Voilà la gueule à côté de la maman Marie-Charles, maman Focale. Merci liboso epai ya ye oyo azali mokeli ya likolo pe na se. Le Dieu créateur oyo azalaki azali pe akozala po nyonso koleka ye akoleka te tokopelele maboko miliono. Merci au Dieu créateur ete apambolama. Ya mibale merci na bakambi na biso ya AJC, ba dirigeant ya Assemblée de Jésus-Christ. Akoki kotanga révérend Sepa, Nela et autres tobeteli bango maboko. Maboko lisusu mpona révérend pasteur Selo Kabu. Maboko. Kote soko papa na biso pasteur Selo atiaki programme oyo te to andimaki yango te mbelele mosusu ekokaki kosalama te yango napesi ye merci topesi ye merci lisusu po te atie ngai nazala parmi baservante oyo bakoteya na convention des femmes valeureuses. Merci na papa pasteur Selo Kabu topeti lisusu maboko. Na yango nazali se kokoba na ba salutation. Merci lisusu na bandeko banso oyo baye na esika oyo babangi mbula te ndenge tolobaka na lopoto qu'il vente qu'il neige tokozala wana. Merci na banso tata mama bana oyo bozwami na esika oyo malgré que mbula ebeti. Merci pour na boye ibwabino na convention des femmes valeureuses. Bienvenue na Banso boye malamu. Femmes valeureuses. Bozali awa. Awa ba femme valeureuse bazali. Femme valeureuse pepa. Femme valeureuse bazali, bana valeureux bazali, batata valeureux bazali. Maboko pona banso, ba femme valeureuse, batata valeureux, bana valeureux. Femme valeureuse, alléluia. Ali esengo mingi kokutana pona koyoka mateya. Batangela biso na Philippiens chapitre 4 verset 4. Philippiens chapitre 4 verset 4.
Tangi na kombo na Yesu Masia, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Hein? Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Dans ces paix-là, na répété yango. Na yango toko lakisa esengo na biso. Réjouissez-vous. Toko beta bapoko. To lakisi esengo. Kambate. Ezalaki nga koloba ne bandeli eza esengo mingi. Yango wana tokoki kovanda. Ngai kombo na ngai Marie-Jeanne Luhaka Ekesa. Ndenge boyokaki na présentation. Nazali bongo juriste de formation, c'est-à-dire mutoyo atangi makambo ya mibeko. Awa, en tant que juriste, pe nazalaka avocat, eza musala na ngai nasalaka. Kasi awa tozali na parquet te, ni tribunal. Alors, nakosala makasi naloba na ndenge oyo ya toyokana malamu po ezali plaidoirie te. Bongo te. Mama na likambo to grand thème na biso oyo esangisi biso awa ezali la femme et sa foi. La femme et sa foi. Dayango tokotangela biso na mokanda ya Luc chapitre 8 verset 43 à 48. Luc 8 43 à 48. Pour la première lecture. Merci pour le respect nayo. Totali na kombo na Yesu Masia. Or, il y avait une femme attentée d'une perte de sang depuis 12 ans. Luc 8, verset 43-44. Luc 18, verset 43 à 44. Luc 18 ezali liseseto parabole ya mosambisi mabe. Wana eza Luc 18. Sikoyo Luc 8, c'est-à-dire Luka, mokanda ya Luka, mokako ya mwambe, molongo ya tukuminei na misato, kino na molongo ya tukuminei na mwambe. Luc 8, verset 43 à 48. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans auquel elle pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout, et il dit que qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voyait découverte, vient tout trembler.
tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclarait devant tous les peuples pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va à paix. Tolandi mayamu toyoki ete Yesu alobaki na mwasi oyo, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mama ya likambo na biso ezali la femme et sa foi. Nakolinga tokoba na kotanga ba verset oyo esika tokozwa mateya na biso. Sima ya Luc 8 tokotanga na Luc 18. Otangi Luc 8. Sikoyo tokotanga na Luc mokako ya zomi na mwambe molongo ya moko kino na molongo ya mwambe. Luc 18. Bon, nyonso ezali kaka ba 8. Amen. Hein? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une femme veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesser me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui créent à lui jour et nuit et ne tarde-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci, Mama Mado. Na liseseliye na litangiliye toyoki ndenge mwasi oyo alobaki. Na Luc 8 toyoki ta foi t'a sauvé. Na liseseliye toyoki fais-moi justice de mon adversaire. Wana ezali na Luc 18 verset 5 na partie B. Et tokokoba lisusu na balitangi na biso totanga na Matthieu 21 verset 22. Verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Merci, Maman Mado, pour la litangi. Tout ce que vous demanderez en priant par la foi, vous le recevez. Toyoki wana lisusu la foi. Mama ya likambo ezalaki nga koloba na convention na biso ezali la femme et sa foi. Mwasi na kondima na ye.
Mama likambo elobi te basi na kondima na bango. Et la femme et sa foi. Kondima oyo ya yemei. Awa na mokili ya se tozali na batu lolenge mibale. Basi bazali, mibali pe bazali. Et na convention oyo ezali convention ya ba mama, ya basi, ya ba femme valeureuse. Yango to manyola nanu mama ya likambo. Compréhension des concepts. La femme c'est qui? Sa foi. La femme et sa foi. La foi c'est quoi? Et la foi soko totali na Biblia balobi na biso na Hébreu 11 1 à 2 boye. Mama Mado osunga biso lisusu oto manyola grand thème na biso oyo elobi la femme et sa foi. La femme mwasi moko basi ebele en général non. Les femmes non, la femme c'est au singulier. Et sa foi. La foi c'est quoi maman Madou? Or la foi c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont tenu un témoignage favorable. Merci. La femme et sa foi. Moi c'est na kondima na ye. Na ba litangi batangeli biso tomoni chaque fois mwasi moko basi te, basi ebele te, basi en général te. Esengeli tomanyola malamu mama na likambo oyo. Tango tomanyoli malamu mama na likambo grand thème tokoyeba kososola nini baza koloba na biso, nini esengeli tokanga, nini ya motuya esengeli etikala na mutu na biso na ndenge toye na séminaire na convention oyo ya ba mama. La femme et sa foi. La femme, je venais de dire que sous le soleil, il n'y a que deux sexes. Il y a les femmes, il y a les hommes. Et ici, il s'agit de la femme. Une femme bien déterminée. Pas au hasard. La femme. Moi-ci. Sa foi. Batangeli biso awa kondima ezali nini tolandi yango e tozali koloba awa pona oyo ezali moko kati na mama. Eza na généralité te et to kanga yango malamu to manyola yango, que ça soit compris ainsi. Et na yango tokei na koluka ko manyola litangi oyo batangaki oto batangelaki biso liboso na Luc 8 43 à 48. Ta foi t'a sauvé. Na Luc 8 ezali histoire ya mwasi oyo
azalaki na maladie ya perte de sang kotanga makila. Makila ezokatana te. Bible elobi na biso atambolaki l'hôpital ebele, minganga ebele, e asilisaki mbongo, azwaki lobiko te. Tango ayoki ete Yesu Kristo ye wana azali koleka, ye pe aye mbangu, e na kati na ye amilobi soko na pusani pembeni ntenge batu baza ebele moyen aleka liboso eza te ata na sima na simba kaka te elamba na ye na kozwa lobiko. Mwasi oyo azalaki na kondima kati na ye, azalaki pe na boyebi ke Yesu azali nani po ateyamaki. Na pasi oyo ezalaki na ye, azalaki na décision ya koluka lobiko na ndenge nyonso. Yango azwaki décision, azalaki na détermination, atako bituluku ya batu, la foule, baza kotindikana, baza kowela ndenge Bible elobaka na biso tangu Yesu azoleka batu bayaka ebele. Me mwasi oyo place wana fulwa batu bazalaki, basi bazalaki ebele, mibali ebele, bana na katoliki ate bazangaki pete. Kasi mwasi oyo, la femme qui souffrait de la perte de sang, azwaki décision, azalaki na détermination, et amiloba telemaki, amilobi atako batu bazebele, baza kotindika ngai, nakolemba te, nakolanda Yesu ata sima. Na simba ata elamba na ye, ata songe elamba na ye, nakodika. Mwasi oyo, la femme, toza kolanda, la femme et sa foi. La femme qui souffrait de la perte de sang, na kondima na ye. Telemi na kondima oyo ya ye. Ya mutu mususu te. Ya famille te. Kondima ya nani? La femme et sa foi. Femme valeureuse, Rosaliawa. Alléluia. Femme valeureuse. Basi ya talo. Basi ya valeur. La femme qui souffrait de la perte de sang. La femme. Moi, c'est Yohana. Oh, yazalaki kobela. Et la foule a batuana mutoye baki ketala oyo boye te ye azalaki na likambu na ye na kati na ye, azalaki na kondima na ye na kati na ye, ayebaki soko na pusani pembeni ya Yesu na simbi ate lamba na kozwa lobi iko. Amen. Mwasi oyo apusanaki sima asimbi elamba ya Yesu, azwi lobiko. Yesu abaluki atuni kima touché. Ba disciple meki koluka explication. Yesu alobi te, quelqu'un m'a touché. Et mwasi oyo amibimisi atatoli tina nini, ayaki wana tina nini, asimbaki elamba ya Yesu, na nini ekomelaki ye. Nini ekomelaki ye? Lobiko. Et Yesu alobi na ye, ma fille, ta foi t'a sauvée. Yango nde mama elikambu ya convention na biso. Alléluia. La femme et sa foi.
tomoni ndeko mwasi na ntango wana ya Yesu Kristo aye na kondima na ye azalaki na rendez-vous na Yesu te azalaki ye moko na kondima na ye na likambo ezalaki kotungisa ye akendeki epai ya moto asenga permission te atelemaki azwi courage détermination décision akei mpe ezalaki pete te afofile ye mpe atindiki bato te akomaki pembeni ya Yesu asimbi elamba azwi oyo ya ye lobiko eloko azalaki koluka yango wana bafemme valeureuse la femme et sa foi akolikia te tomoni ndenge ndeko mwasi oyo asalaki batangeli biso lisusu na Luc 18 1 à 8 awa ifona zala na litangi yango oboso bongai Luc 18 1 à 8 awa Bible lobi na molongo ya yambo verset 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parabole ya mwasi mokufeli na mosambisi mabe. Et na baverse batangeli biso toza komona wana verset 5 partie B. Mwasi oyo alobaki fais-moi justice de ma partie adverse. Awa mwasi la femme azalaki na likambo ezalaki kotungisa ye e likambo yango esengaki akende oboso ya bazuzi e atelemaki amanyoli likambo na ye amemi likanda na ye sûrement na bapreuve na ye akei epai ya basambisi po bakatela ye likambo e bonne chance kuna akendeki likambo na ye kwei na maboko ya mosambisi mabe mwasi oyo aza kokende bakatela ye makambo na ye mosambisi oyo azalaka na ye mutu oyo akipaka bato te ayebi na ye Nzambe te elobami awa na verset 2 na Luc 18 verset 2 balobi il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard à personne. Ye juzi oyo soko mbongo yali akati makambo na yo mbongo eza te ye abangaka na ye Nzambe te akotala makambo na yo pe kasi mwasi mokufeli oyo azalaki na détermination ayebaki ete makambo na ye esengelaki bakata yango balongisa ye e na etingya na ye décision molende alembaki te kokende kotungisa mosambisi oyo e ndenge azalaki ntango nyonso kokende kosenga na mosambisi oyo akata makambo na ye suka mosambisi mabe alobi boye kati na ye Bible ezoloba na biso nazotanga wana verset 4 elobi pendant longtemps il refusa
Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne cesse, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Moi si oyo alembaki te, azalaki na molende, azalaki na décision, ete esengeli makambo na ye bakata yango. Ye mosambisi mabe alinga ta kokata yango. Yango wana azalaki kokende tango nyonso, sans cesse. Elle allait tout le temps, sans cesse, importuner le juge unique. Et à la fin, mosambisi mabe oyo alobi que tika na kata makambo mama oyo po aya lisusu kotungisa ngai te. Alléluia. Mama oyo azwaki elonga pona molende na ye, décision na ye. Et etinga la chine. Hein? Persévérance. Voilà. Zalaki na persévérance, na décision, na détermination. Suka suka musambisi mabe akati makambo na ye, apesi ye elonga. Femme valeureuse, bozaliawa. Femme valeureuse. Boyoka. Ngai naza juriste. Na mosala na ngai avocat, na sambaki makambo ya mama moko mwasi mokufeli. Mobali akufi, atiki lopango munene, ba voisin bakati lupango wana katikati, batiena mur, bayesio ya bango munene. Mamo ya loba te. Mikambo ekomi na parquet. Akomi na parquet, mamo yo baelinga ye. To bandi kosamba, eke na tribunal, po bakata. To sambi, to leki na plaidoirie. To lakisi ke mikanda ya lopango ya mama oyo yango oyo, mesure ya lopango ya mama oyo yango oyo. Bao wana balakisa mikanda, lopango na bango eza muke. Bakoki kolonga jamais. Yango mama oyo pe na teyi ye liseseli ye. Mama tanga awa na Luc 18 1 ti na 5 na 8 dans lobi omoni awa na tribunal juge président telemisaka mutuka na ye na se ya nzete wana. Yo ya kaka mikolo nyonso na tongo oye avant ye aya yo sokomaki na se ya nzete wana ovandi. Tangu ye azokita na mutuka na ye opesi ye bonjour monsieur le président. Bonjour. Mama wana andimaki e azwaki ekateli wana décision wana e na molende mama wana alembaki te. Azakoya sima ya poso mibale zuzi oyo atindi babenga mama wana. Obengelanga mama wana akoti na bureau ya président. Président dit maman zakoya mikolo nyonso ezosalanga pasi. Yo zonga na ndako na kokata makambo na yo. Yalobi papa ngai pe ezotungisa ngai. Yaona lingi okata kama makambo na ite mama na kokata. Mama na ye koyebisa ngai. Na bon tika poso moko. Soko akati te zonga. Sima ya poso moko ba mama zuzi oyo akati makambo wana te. Sikoyo nalobi na mama oyo zonga na se ya nzete ozalaka kaka wana. Tongo tango président zakoya akuti yo wana opesi ye bonjour. Na 15 heures avant ye azwa mutuka na ye akende.
yo aussi ozongaki ovandi wana. Donc tongo pourquoi mama wana azalaki kozala kaka wana akoya tongo avandi songo président ye tango président koti na bureau ye azongi nanu ndako ba 14 heures aye aza kaka wana président azongisi ye lisusu na ndako mama vanda na kokata makambo alobi te papa kata kaka makambo na ngai alobi na ye mbala oyo napesi yo elaka ya solo na kokata makambo e président akati makambo na ye alongisi mama oyo bamama aleluya tala ndenge ndeko mama oyo femme veuve azwi elonga na moi ya lelo na tango oyo tango ya Yesu nyonso ezali kotala ndenge biso ndenge mama tozali kotambola losambola biso tosala kaka tolobi eske toza kotia kondima femme valeureuse toza kotia kondima Bible lobi tozala na kondima. La femme est sa foi. Tango la femme, moisi, a telemi, a sa décision, a sa détermination, a sa etingia, persévérance. Likambo yango atapa lobi zuzi wana kaka mbongo lokola yo zana mbongo te okozwa te bakokata te lokuta. Mama femme valeureuse azali mama oyo azali mama ya talo ayebi ba valeur aza mama ya décision tala bandakisa bapesi biso. La femme est sa foi. Et mama veuve oyo naza koloba awa na moi ya lelo awa na kisasa azwaki elonga na ye. Comportement yango ezaleli yango moko wana tomonaki epai ya mama oyo azalaki kobela, la femme qui avait la maladie ya perte de sang. Azalaki na décision kati na ye, azalaki na kondima kati na ye e azwaki solution. Mama oyo batangeli biso na Bible na Luc 18 yepe ndenge yango moko. Mama oyo nasambaki makambo na ye awa na tribunal na kisasa oyo asalaki kaka ndenge yango pe azwaki résultat na ye, azwaki elonga. E batangeli biso lisusu na Matthieu. Na Matthieu 21, chapitre 21, verset 22. Batangeli biso, batangelaki biso. Batangelaki biso na mokanda ya Matai, mokako ya tuku mibale na moko, molongo ya tuku mibale na mibale, et wana Bible lobi, tout ce que vous demandez avec foi, kondima. Et tomoni kolandisama na ba verset oyo batangeli biso awa na ba ndakisa oyo ezali na kati ete nyonso evandisami na kondima. Nyonso evandisami na kondima na yo. Femme de valeur, femme valeureuse, la femme est sa foi. Seigneur, la femme kozala na kondima.
et na prière na biso na losambo na biso esengeli tondima oyo tozali kosenga na mabondeli na biso tozala na kondima e tobakisa na kondima wana ndenge ndakisa oyo bapesi biso awa tobakisi décision tobakisi etingia détermination po tokoma na esika oyo tolingi la femme aza koloba na la femme e nazali kolobelela kondima ya la femme mwasi na kondima na ye kondima ya ye mei ya mutu mosusu te yango wana moko na moko ya bafemme valeureuse ndenge tozwami awa tosalela bandakisa eye na parabolo epesameli biso tomanyola yango tosalela yango na Luc 18 soko topusani mwa mosika na suka na verset 8 na verset 8 Bible elobi boye je vous le dis. Bon, là c'est Jésus né à Zakoloba. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Bible est tout mis. Yesu azakotuna. Tango ye akozonga. Est-ce akokuta kondima? Et yo nangai femme valeureuse ndenge tokutani awa eyano na biso na motuna oyo ezali nini yango wana nga nalobi esengeli tosala maso tosaplike tolanda bandakisa oyo pote tango Yesu akoyaka na motuna moye réponse ezala oui ba mama femme valeureuse wana na sukisi maloba mangai oyo azana matoi ya koyoka oyo akoka kosalela asalela. Yesu alakisi kake tozala makasa kobondela persévérer dans la prière kotika te lokola nano fi solution te likambo na te umbeli kaka ndembule eti ekatani likambo na mepoko lelo kokatana problème nyonso leliso kokatana pasi ozolelo ezokatana likambo nyonso akasofe ezokatana. Merci. Lelo tozalaki na premier jour na biso ya convention. Maman la biso juriste, maman Marie-Jeanne Louaka, yende mutalier biso femme et sa foi. A parler biso c'est Luc 8 1 à 8. A parler biso c'est Luc 18 43 à 48. Bon kuna la qui c'est qui liboso kondima moi ces années. À l'accident l'isola femme avec la perte de sang oyo abikisamaki na kondima na ye bongo ayekolakisa biso juge unique oyo azalaki motema mabe oyo mwasi azalaki na parti ya diverse azoluka bakata likambo na ye bongo ezalaki na opportunité juge wana mwasi azwaki décision azalaki déterminé nde likambo ya mwasi wana ekatamaki yango wana convention na biso lelo ezalaki premier jour Zamba pambola mama azong sebele mama juge mama moko alobi
Maman moko apesi ba verset biblique nga na yebaka te to Joana zoka ne bomba pe ba makambo ba verset biblique zamba pambola ye makasi azongisa ya mingi. Merci papa journaliste Balingala français. Merci monsieur le journaliste. Comme tu vois, nous sommes en uniforme. C'est la convention des mamans de l'église Assemblée de Jésus-Christ, Amour du prochain, ici à Befale, près du marché Gambela. Alors, la convention est dénommée Femmes valeureuses. Et le grand thème, c'est la femme et sa foi. La femme et sa foi. C'est ainsi que, étant intervenante dans cette convention, la femme et sa foi, j'ai sélectionné les versets suivants. Dans Luc 18, versets 1 à 8, nous voyons la femme face au juge unique qui ne voulait pas trancher son problème, mais cette femme avait la foi. Elle a eu gain de cause. Et j'ai fait la même chose avec une dame pour laquelle j'avais plaidé ici à Kinshasa, à l'époque contemporaine, et elle a eu gain de cause. J'ai aussi sélectionné le verset dans Luc 8, versets 43 à 48. Là, nous voyons la femme qui avait la maladie de perte de sang. Elle n'avait pas la solution avec les médecins. Elle avait la connaissance que Jésus-Christ sauve et que si elle s'approche de Jésus, dans son cœur, elle avait la décision, elle avait la détermination et elle s'était dit, si je m'approche et que je touche ne fût-ce que le pan de sa robe, je serai guérie. Et cette femme-là, avec sa foi, s'est approchée et elle était guérie. Là aussi, nous voyons la femme et sa foi. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous priez, vous demandez avec foi, vous le recevrez. Et c'est ça l'essentiel de ce que j'ai enseigné. Tout le fondement de tout, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Et à la foi, il faut que la femme ajoute la détermination, la résilience, la décision et la persévérance. Comme dit la Bible, prier sans cesse, sans relâche. C'est ça. C'est moi qui... La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Yambo Lingala News. Yambo.